Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bolamuka. Mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bo meseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso bo ebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo. Internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Bayindo Bolamuka ekoyaka o mabota mabino na tinasio yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango. Moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basufa toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye motafandi na mabele yeto ndankita talantina nesongia nzila mfumukusu kia muzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1920 mponini te bangunza kati na religion africaine vuva mukimbangu baye lisusu kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo Bayindo Bolamuka. Ndenge tolobia wana ekoteli na biso biso liboso na bino toyaka ko lamusa conscience ya bato toyaka ko zongisa conscience ya bato na kati ya bato. Eloko loposo pemba salaka au départ alongola kaka moto moindo conscience. Tango alongoli moto moindo conscience moindo alongwi acteur ya mokili akomi observateur ya mokili. Tolimbola limbola yango na bamanaka yeleka. Lelo tolobaka bato bazeko tala kasi bazeko mona te. Bandeko balandi to senga kanabino bolandaka biso sans tendance et sans parti pris. Bolongola na ino foi liboso. Posoko bokotia foi boko kokate ko discerner, boko kokate ko sosola, nini nde tolingi toloba. Boti ya foi de côté, bozala sika wa bato, conscience ya bino bandeko balandi et sala. Lelo tolingi toloba, Afrique en général, en particulier la République démocratique ya Congo, et ali mboka ezanga nzambe. Tolobiaka ekenda bato etikala bato. Toyebi tango tolobi eloko wana bato bati bato ba bebisi mwa bazolo lokwa boki mwa solo boki mwa kele. Me benga na ino ndeko azeko sokola basani azeko sokola bilamba azeko bete mwa lisano ya mbese loba na ye apese biso na ino tango makambo ya ntina masima bandi. Tolobi la République démocratique du Congo et ali mboka ezanga nzambe. Bisika yonso touti balobaki prier sans cesse. Ah, bato bakei na catholique bango bayekolaka kosambelaka en douceur banzembo na bango ba beta mo maboko ya 2 temps soko ndenge nini malembe malembe. To komi na période moko vague moko ye il faut que sambela ya konganga. Vague wana babengi soi-disant ba église de réveil. Ba ki ko réveiller nini? Point d'interrogation. Bato wana ba soi-disant église de réveil tango bango bayei bango baze ko sambela na konganga na kati wana ya ba église soi-disant ya réveil ba bongola ka ba phase. Bango moko basambela ka tolo na se. Bango moko bako sambelaka na bitoko, bango moko bako sambelaka soko bolumbu, bango moko bako sambelaka soko bayei na ba jeune prière ya ba 80, ya ba 60 jours to yebite wana po bakenda ko solola na nzambe. Mais tozongisaka bino makanisi. Tango na ino ba église komi lokwa lelo te bondumbe alaki lokwa lelo te bondoki tango tokoloba bondoki bozwa yango na sens ya bondoki obino bo definisaka te moto apimbwe moto asalaka boye te
biso bondoki to reconnaître ka motema mabe. Voilà. Tango na ino ba église komi lokwa mayebote makambo ya mabe ki lokwa lelo te. Ça frère to baka mabe utikala. Bondumba utikala. Moïbi utikala. Crime utikala. Mais à force de l'église kokola, à force mabe et kokola. Kola la kola muka. Pour nini église soit disons de réveil et yaki. Bato balaki kokanisa. Pour lokola toutaki na catholique aboti. Protestant boti. Soko ba sebeko e bandi kokola ko kitana wana sebezo yango neki kokoma sebeko bato baze ko kanisa nzamba ze ko yoka losambo ya bato te po na catholique bato bazaki ko sambela en douceur yango wana bato meyaka obenga mwana na mongongo moko ya mwa moyen na ze ko yoka te. Et que senga onganga makasi koleka peut-être aze plus loin ayoka mongongo ndenge ba soi-disant l'église de réveil bandelaka konganga kolala kolamuka bazaki ko constate que mpaseze ko bakisama nzala bokono yonso ya mabeze ko bakisama na Afrique yango ko sambelo ezaki ya douceur. Tata wabiso zali olikolo bato bakumisa kombo ya yo e bongwani e komi au père kongange bandi mpo nini nzambaze très loin nzambaze koyoka lo sambote to mekanano konganga peut-être à se déplacer qui na zone paradisiaque na ye et à côté qui peut-être na ba banlieue ya paradiso tonganga na ino peut-être akoki kuyoka yango bako sambela échangeaba ba formule basé komona que Satan yaze ko kanga bango Satan yaze ko compliquer bomo ya bato azé plus fort que soi-disant nzambo bango babelelaka ba koti na processus ya ko arrêtaka Satan chaque jour. Bakangaka satana chaque jour, je vous le dis. Baligotaka, bakendaka kobwaka dans le lieu aride, nabisika bikauka. Mais curieusement, satana wana afongwa makape chaque jour, a se retrouve makape chaque jour, pene ya bomoi, ya bateau bakangaka chaque jour. Eze mawa. Satan wana bakangaka ye mikolo yonso ngonga yonso balabala yonso après 3-4 parcelles basé ko ligoter. Mais curieusement Satan yango a se doliaka ye moko ni sika we bakangelaka ye ayaka ko se retrouver sika batango bakangaka ye à tout moment na bomoi na bango yango torobaki lelo toko bete na bino lisolo. RDC en particulier, Afrique en général, Nzambe a alité. Kolala kola muka yango tozongi saka matondo na nesongianzi la fumuku sukia muzala mpanda na Angola. Bakobi bongo misala ya 1921. Misala obalukaka ba étouffé par le poso pembe. Misala ya fumuki mbango. Kolala kola muka mokili ya molimo. Lokola babandaka processus na bango ya bolamusi baindo uta na yaki mpavita na 1706 bakomotumbia lenge mwasi ya mibutu kumibale na mibale kolala kolandela nyongo tango 431 kokaki fumuki mbango atelemi na miracle bibembe dwi bomoi na oye bandiko bimisa mai ba retrouva vie baba baloba ba bon sono ba telema bakufi matoi bayoka bakufi miso bamuna 1921 zala na yebite ba opito ekangaka tokolikia vom television atila kibino durant il y a les 7
avril bo bandi mosala ya fumuki mbangu bolandaki mateya ene songi anzila nkamba eninganaka baopito ekangamaka baopito ekangami po bamalade bakoya lisusu te baya mpo nini baya mela comprime mela soko nivakina mela soko algon non bakokenda koluka walongo fumuki mbangu loposo pembe baluki bakanga baetufe bosembo baetufe longengo eyaki epai ya baindo nde fumuki mbangu bakozonga kasi batiki batumpa batiki bilaka balobeli na madimba mai ya peto ekobima wana oyo ekoya komedisa baindo balobeli motangisi na mbanza sanda oyo akoya kotangisa baindo ngai moko na kozala kati na ye wana batumpa wana bilaka ya fumuki mbangu atiki epai na biso baindo kolala kolamuka sima ya bamibu mokili ya molimo basukumi lisusu tango ekoki po mosala ezala paracheve po a tout prix esengelaki boyebi epai ya baindo baindo balandaka fumuki mbango rien que na miracle abika na libumu pasi mwana azalaki kotelema te atelema oyo azalaki komona te amona oyo azalaki koyoka te ayoka oyo ndeko na bango akufaki mposa esilaki na ino te aretrouve bomoi me basosolaki te but principal objectif ya fumuki mbangu tango fumuki mbangu azali kotuna de Rossi mpo nini bolingi te baindo bazala peya ya bango nzambe tango fumuki mbango bazali koloba baindo pe bakozala na buku esantu na bango eske baindo bakompronaki ke fumuki mbangu baki kobanda tango ya sika ya baindo eske baindo basosolaki ke fumuki mbangu baye kozongisa biso en parfaite communion na tata akeli likolo na se eske baindo basosolaki ke mbango nde pont gbagba o esengelaki biso to lekela te na kokoma epai ya tata mokeli te yango bokomona avant nesongi ya nzila fumukuzu kia muzala mpanda na ngola baye mingi oyo balobelaki fumuki mbangu la preuve en est bapeve ya longo bamasanga ya molimo batikali na lunwa nkusu batikali na mbikulu donc po ya bango fo babikula mpo ya bango fo mai ya lusambulu po ya bango batikali kaka na pensée wana qui dit fumuki mbangu miracle et lelo lokwa baza na miracle yango te bien sûr il faut to marteler wana lokwa baza na miracle yango te yango bakokotisa balokute mike batindi ekipe na bango ekokunda soko mwana popi balatisa soko litaba soko nini bakoya babandi kotimo na mbunde beta bazinda na kati ya libulu moto tia mai babimisa eloko moko tala eloko ekangaka bino yango yo kozanga kososola objectif to mission ya fumuki mbango na 1921 mais tolobi na bino awa fumuki mbango batikaka bilaka batikaka batumpa na bilaka na bango motangisi akoya ngai moko na kozala na kati na ye kolala kolamuka bato baze kolela tokomi na eleko ya nesongi ya nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola babandi kotangisa nsiku mia nsemono wanza bayei na message contreur bakei na contre courant mokili bato nyonso bazali kotambola boye bato nyonso bazali koespere na paradis moko ya dessin bato bazali koespere na mokolo moko bakokenda lola kuna esika bakomona nzambe kuna bakobeteke filingi tango nyonso mpungi ekobete kuna bakoliaka tomata monene kwa kokoti kuna lion na moto basenganaka bilei kuna nde soko bashamo dessin wana oyo mingi batémoin de Jéhovah bayaki kosala awa bato yonso bazalaki kobanga en fer
li felo moko ya dessin li felo wana paradis wana esalema na ba catholique oyo naino au départ ezalaki difficile po bayindo ba avale yango, c'est-à-dire koya kote ya bayindo na tango wana bankoko naino babungi te koloba na bango ke nzambe moko aka na likolo nzambe ngo abota na mwasi moko boyaka soi-disant vierge et nayebaka te bandeko balandi bolimbisa tosengaki bino bolandaka biso sans tendance sans parti pris. C'est le mwasi abota mazalaka vierge et ali mari nayebi te soko abotaki bana boni po sima ya yezu eze na baleki na ye Jésus eze na baleki na ye mais seule femme au monde oyo abota tel alo esika toali mpo na yokaka bandeko ya katolike ntango balobaka vierge Marie abota matikala vierge toyebi te soko asanzaka mwana ngo na monoko ou c'était comment ndenge nini mwasi aboti mama ya bana mazalaka kaka be vierge babiloko wana ezalaki difficile kota epai ya bayindo bazalaki na bwanya oyo badevelopaka mokili l'Afrique berceau de l'humanité Afrique ebandeli ya nyonso Afrique likundi misisa ya mokili baloposo yonso eye bambula na bambula na bambula sima na biso moyindo wana nda civiliser mokili tolobaka yango na bamanaka nyonso bolandaka nesongi ya nzila moyindo wana alakisi mokili na babazo naturel nde koki kokela biloko eze artificiel tel que peinture tel que ebende ayebi matière abandi na o eze naturel mabele atumbi esali ebende akena mabanga abroyer asangisi na sangisi peinture ba couleur amoni yango na nature toali na bandeke ya rose toali na bandeke ya jaune toali na bandeke ya bleu toali na bandeke ya ba multicolore toali na ba caméléon à partir wana moto inspiré moto azeko vivre parfaite communion na tata kelili kona se moto akoti na monde ya invention kolandela ba posa bien sûr tango moto akomi na posa ya moto nde atutisi mabanga apelisi moto mais tango tokomi na période ya au fourneau kolamba bibende moto wana ezalaki su ya mabanga te bandeko balandi bolandaka biso sans tendance son parti près nakaka bato barejetanga bloc bato ya fufamu wana bato ya fumukusu wana te e ali connaissance ya tata mokeli nde ye na eleko oyo connaissance ya tata mokeli nde ye na eleko oyo moyindo ayebaki mabele oyo il faut kolamba ngo na au fourneau wana ezalaki su mabanga batutisi kaka te kwei na matiti ndenge batangisaka biso basali makwangola basali baflèche basali makonga basali bakongo bakei plus loin bayebi ebende oyo esalaka likwangola ebende oyo esalaka flèche yango te esalaka bracelet milunga te bayebi matière na mosala na yango ebende moko mosusu esali makwangola esali ebende esali flèche esali o esali mais bibende mosusu ekei kosala ba bracelet bayebaki kosala porcelaine epelekaka na moto mais epe matière mosusu ekwei epasuki bayebaki kotumba bambeki moyindo azeko kolandela baposa pe batango nyonso tokosalelaka lelo eyali yambo loposo pe mbaya na mabele ya bayindo nyonso sauf rien banimero eze affiché na se habitando na bino soko eze na moto akoki koloba eloko moko bayindo basalelaka oyo ekelemi na tango ya brassage ya biso na loposo pembe na tango oyo bato bayambi bonzambe importe akoma nyonso tokosalelaka liboka etika bankoko kwanga etika bakoko fufu etika bankoko nini
Moindo ya lelo observateur. Fumu kimbangu lokwa balakaka. Ekozala na tango motangisi bakoya. Ngai moko na kozala kati na ye. Nesongi nzila batelemi. Baye na message autre ndenge to akikoloba. Baye koyebisa bana. Mokili lelo zeko vivre na loi ya domination. Mokili lelo ezeko vivre na loi ya domination. Ba plus grand, ba plus fort. Bazo konza, baza ko malmené, baza ko maltraité. Ba plus faible. Égalité zalakate entre riche na pauvre. Égalité entre esclave na maître. On a un message de Sikawa, il y a Nesongianzila, il y a bonsomi ya baindo. Babandi côté ya baindo. Bana ezena mboka moko te basambela makasi tango balobi amen ba immeuble tongami. Bana tata mokeli asalaka moto akoki jamais kozala observateur moto esengi azala mosali po eze tata mokeli awa na mokili ya mosuni. Me nini tata mokeli asalaka te yambo asala moto me botangaka yango que moto ayei kosalema na fazo ya suka sima ya kosala bikelamo yonso. Tata mokeli ayebaki moto akoyoka nzala akeli bilia na tango yonso malgré bo se contredisaka mokili esalemaki na liloba me moto azalaki koloba kaka esengelaki mokolo mobimba pema mais bino moko su bolobi un jour ya nzambe gal million ya biso bato soko nzambe asala mokili na 6 jours c'est que na 6 000 ans 6 000 ans wana balobaka kaka tolambusa bino nano mwa makanisi lelo nakoki koloba nzeto na monyango lokwa nzeta pondu nzeto nkasa oyo ekokani lokwa na nkasa ya citron po eze biloko existaka. Mais tango bolobaka tata kelili kona sasa yaki kaka koloba. Asa koloba pas eko pesa ba kombo. Mais na espèce oyo yonso ba milliards d'espèces d'arbres to ya ba herbe ya matiti yo ezea wana mokili. Tata mokela zaki kotanga yango kombo par kombo. Ayebaki yango misalela yango to yango moko ndezo bimi pondu ebisi tata mokelinga kombo nanga ko banda lelo pondu. Ebimi ndembi ebisi tata mokeli ko banda lelo nga kombo nanga ndembi. Ebimi mbila ebisi tata mokeli. Te balingaki te to tuna mituna. Ah, les choses cachées à Dieu, les choses révélées à l'homme. Kotuna kabilo ko wana te okobela liboma. Nesongenzila bayei ko ebisa baindo. Moto asala ezena lo sambo te kolongola yo na pasi. Moto sambela bonzambe na yo po fondation odwa misisa. Mais au finish le poso pembe azeko konza felika te po sambela kamakasi koleka biso. Bandeko balandi boze mieux placé bo yebi que le poso pembe ko sambela katelo kwa biso baindo. Tolobaka yango mbalo tolekaka na bitando. Soko kombo ya Josie et ali bénédiction po ya bato. Ndelo poso pemba ya nango na Afrique te. Bandeko balandi basalaka bordinateur na mabanga ya talo na biso. Basalaka mandoki na mabanga ya talo na biso. Basalaka ba téléphone na mabanga ya talo na biso. Basalaka ba fusée na mabanga ya talo na biso. Basalaka ba avion na mabanga ya talo na biso. Basalaka ba missile na mabanga ya talo na biso. Lelo to kaka ba Satan 3
basanta 2 basanta 4 8 9 15 na mabele ya ntalo na biso bapermeta te moyindo ata na seconde moko ayeba ndenge nini libanga ya talo ekoki kobongwana lisasi tolobi nyonso ezali kosala lelo invention nyonso ezali kosala lelo technologie na mokili oyo ya mosuni 80% na yango ezali kouta awa na République démocratique ya Congo awa na Congo mais loposo pemba boyi kolakisa yo libanga talo na yo adwaka colton na yo nde esala coordinateur bongo boze sur soko Jésus azalaka fruit ya bénédiction loposo pemba ingaki aya na ye na Afrika soko Jésus azalaki fruit ya bénédiction loposo pemba kozala semblant akozala na semblant pas kozala semblant loposo pembe soko Jésus réellement azé bénédiction loposo pemba kotonga ba église koleka biso te mais na ali confus na ali très confus bande ko balandi biso to kolobaka moni liso ekotoboloko liso te ne songi nzira bayaki kaka kozongisa biso na droit chemin biso ba etobokola ba imbwa na repetaka yango nuit au jour tango yonso ye ko servir imbwa na yo eloko ya liboso yamba banda kolia ifati ya zolo discernement a douter na yo te oze ko demeurer ko ala maître na ye ozali maître na ye ozali responsable na ye mayebi ke mokolo mosusu ko ipe ko se décider ko se débarrasser na ye yango aluki ya sosola te est-ce que réellement bilei yo eze malamu po yanga ati zolo mais moyindo atiaka zolo te moyindo asosolaka te bebisio Eli akufa te mata amen ah makila na mai ekokota te na bokonzi bwa likolo amen mais okotuna te mais tout à l'heure bino bauta ekote ya biso bolobi Eli akufa te amata mais tango verset mosusu eko intervenir un peu plus tard eloba na bato ke makila na mai ekokota te na bokonzi bwa likolo sikawa Eli oya mata na makila na mai akenda wapi nzoka nde na makila na mai mosuni oyo babongisela yango esika kaka na mokili ya mosuni yango elukaka bilei yango elukaka mai yango elukaka zongo yango elukaka yonso ezali kosala nzoto ya mosuni ekola pe bika te moyindo azali na culture wana te po badétruisaki conscience balongoli moto moyindo na monde réel bamemie na monde imaginaire na mokili ya na baitopie oyo nyonso balobaka na ye ata ye moko professeur moto ya uti kotangisa bana netelo 1 plus 1 égale à 1 tango akei na église auti kotangisa bana na etelo 1 plus 1 égale à 2 tango akei na église ba faire accepter ye ba faire avaler ye du n'importe quoi en disant 1 plus 1 égale à 1 te ba privé moyindo connaissance ba privé moyindo savoir yango fumukimbangu walongo fumukimbangu balakaka motangisi akoya po balongola zone d'ombre na kozala ya baindo te bati ya biso sika watozonga bato to banda kotuna mituna to banda kotia doute méthodique na likambo tango balobi na yo Eli akufa ta mata me kuna liaka nini oxygène tozena yango awa esilaka kuna zeko vivre ndenge nini biso nyonso touti na Adam na Eve te moyindo abotaka mondele te mondele abotaka moyindo te uta mokili ezala il ne change pas soi-disant il est le même hier aujourd'hui et éternellement soko hier moyindo abotaka
mondele botaka moindo lokola il ne change pas c'est que lelo baindo barobota mindele to loposo pembe barobota baindo maintenant pasteur oyo ateyaka biloko wana ke biso yonso touti na dana Eve soko goli goso na ye aboti dès qu'akomi na maternité amoni kaka suki wana oyo elekuka wana d'office il va douter akoloba te miracle ya Nzambe doute ko s'installer écoute belle famille baumelaka te neka baye batali en tout cas moi sinon ndenga zokoma na ndako en tout cas faloba bien biso to botamelaka ndenge wana te biso to botamelaka ndenge wana te yango wana connaissance nesongi nzila ba faire avaler biso lisusu de n'importe quoi te conscience solo poso pemba akendaka na yango nesongi nzila baye kozongisa kati ya bato pase kosila na kosambela te ezena lo sambo te soko sambeli ata olobi lango bofondaka wana bakaraka bashikaraka bondo soko akina na nzala soko olobi amene nzala esili te soko oki nzala lia okomi sali te sokola boze na probleme ya lotiliki courant bokenda kobongisa bokela courant olingi olamba otinkoni almete yalite lo sambo nini yo kosala lokola so jwa biloko osali effort ya kojwa bilei osali effort ya koluka nkoni osali effort ya kosala yonso soko opelisi almete te yebake moto ekopela te yango wana matière oyo nesongi ya nzila bayei na yango epai ya baindo koyebisa baindo spiritualité eze koya kopesa misisa fondation na mosuni maze koya konourrir te mosuni yango mona kata ba pasteur il faut botilaka bango mabonza po baze na besoin ba se développer bango baze kolendisa bino yango bino ba maintenir bino na état ya pauvreté bango ba renvoyer bino na biloko ya lola ba renvoyer bino na malala ya lola ba renvoyer bino na ebite so bafumbwa pe alaka na paradis na ebite soko bafumbwa pe alaka na paradis mais na paradis namonaka batomate mbuma minene namonaka bafanfare namonaka balion balingi te moto moindo ayeba bapasteur bakoti na bakope bino bokotila bango mabonza yango bomonaka soko pasteur abeli akei kozwa traitement na Dubai akei kozwa traitement na Suisse église balabala yonso tant on a lobi église balabala yonso c'est-à-dire na kakoli mais tokoki kozala na 5-6 églises par avenue na ebite lelo soko ba responsaka bango lisusu na ba quartier ba osala combien de églises na ba commune na yebite ville province de Kinshasa to ali na combien de églises mais moi je pense que soko to ali dans les quarantaine de millions d'habitants peut-être tokoki kozala pe na 30 millions de églises pour risque lelo ndenge to okende sika moto yoso azala na église na ye awa na mboka oyo mais pour nini tolobi Afrique en général, en particulier République démocratique du Congo, basé dans Nzambete. Tout le monde est voleur. Motoyon sont moïbi. Motoyon sont égoïstes. Motoyon sont lokuta. Quand la raison perdit, tout est perdu. Batoyon sont lelo, ngana talaka, des fois on a zappé etando. Au mona bato monsusu, na yebite bango maya miso ya provision ye église na ezaka ka kolela na yebita lela ka po flatter nzambe na yebita lela ka po kela mawana motema ya nzambe point d'interrogation et alina bato mosusu akoki kofuka mapanda 2 heures du temps na yebite po elembisa motema ya nzambe na yebite me bato wana soko tolobi nano na simba na ino moke na koleka kaka pasa na simba na ino ba mama ya wenze
ba maman ba koteke na wenze. À 99%, oh ba belge ba tikela biso 99%. Ba maman wana bazé ba miyibi. Bo limbisa, j'ai beaucoup de respect à la femme. Mais bo semboze nantina te bati yango bizeu. Pe lokuta ta soko bokoti yango malasi ko lubambe solo nango mabe ya lokuta. Na respect yonso toze na yango na mwasi toze ko talisa nzila mosusu oyo ne songia nzila bakumbi epai ya baindo. Moto yeyi koteka asalaka kwanga auti église. Soi-disant kuna esika bateyaki bapesi ba version bibiche soko ya ba Mathieu, soko ya ba bibiche, ya ba like, ya ba Georgine bolingo. Soko yeyi ati kwanga. Mpo nini batiaka kusena kwanga? Pour tromper bino vigilance. C'est-à-dire otekela yo monene ya nkasa mais valeur en kwanga na kati. Donc bato to lakana kaka mabe yango bozo komona rien ne marche pas ya biso baindo. Moto wana pe mobola abundi atu soko mo 1500 lobi bon. Lokwa na kanga kinzala moko mobimba 1500 ye na horoscope. Lokwa na kanga maki pe na église mokolo mobimba na kenda kana jwa mo dumare ya gayara ya mo 1500 na beta formol na libumu. Aye ya sombi dumare wana akenda banda kufungola bo nkasa. Afongola bo nkasa. Afongo bakoma kutu na kando mona bagumbelo komoko ndiro oreye. C'est-à-dire rang social na yezete devant mukadi na ya tombola. Bagumbi kenda na ngambe mosambeli moto wana mama diakono moto wana mama mwinda soko nini balobaka moto wana Ave Maria moto wana soko nani esika baze ko sambela wa na yebita ko bimiselo ba kombo mosusu ya nzambe oyo na yoka ngo kasona koleka na balabala mosusu bato baze ko teka fufu ya poussière azena fufu na ya diata bombe akeipa ya moninga kuna adui mwa fufu ya Congo Central ati wana nzoye ya kaka po bato mosusu bayebaka fufu ya pembe na défilé ya banzoi. Mama fufu eza bien kenda kolamba papa na ngai yo moko komona. Kenda kolamba komona ko okomela fufu na lutu. Mama wana mama diakono. Mama wana mama motei. Soko bandi ba kombo ya nzambe na église. Boko ala na likanisite. Ba komite kotia kisi ya Saint-Glace na mafuta ya mbila. Oh eze kenzo mafuta o kenzo ekanga magate te kisi ya Saint-Glace. Kisi ya Saint-Glace. Badui madesu ya yana. Badui mai moko. Basombi soko sakombi ya mai moko na zigida. Batili boso ya madesu wana. Ya se yana. Oko tia bicarbonate me. Madesu bundisaka na bicarbonate. Ba mama wana. Bandimi. Ba mama wana. Bato ba pronaka kombo ya Yezu. Bikolo kutu kolo batele lo bikolo ba pesa kombo ba niklete niklete ngo pe kutu kolala kolamuka balingi suko utiliser ngo te niklete komi su munene ba kelili su ekolo mosusu donc osombi ekolo ya nguba te osombi nde sakombi na ndambo bato wana basambeli okweisi mbongo moto auti église amoni yo ndengo okweisi misolo akangi pema alobi chance nzambe na uti ko belela kuna ndatindelinga makoki oyo akolokota yango Afrique République démocratique ya Congo tozangi nzambe tozanga nzambe ça montre que l'Oposo Pembe ayelaki biso eloko mosusu autre que bonzambe. L'Oposo Pembe ayelaki biso eloko mosusu autre que conscience. Moyindo azalaki créateur, Moyindo azalaki acteur. Kolandela ba posa akomi na posa alamba akeli moto po belisa biloko akomi na posa asala monzele
akeli ba bracelet, akeli ba perle, akeli biloko ya matoi, biloko ya matoi na ba collier. Les inventions, il y a biso ba africain. Lelo moyindo wana observateur nami kadi ya tombola batindeli akolata ezala kaka na élastique makasi ateze na couleur ya kopakula mafuta mbila ye moka kotia yango na détergent. Eze pasi nangambelo ze koleko mona basi vraiment ko babi pena gori goso te basusu kutu bakoma na ba numero ba pesa ba numero na bango pa ba mamo yo bafungulaka mikadi ya tombola na ngambila na zando abi na okata lobi moto ya lati mukadi wana oyebite o bazwa na ba morgue bato babela chaud de pisse bato babela ba infection chronique o ezalaka pe sexuellement transmissible bato babela ba na yebite ba sorte ba kwakara ya lolenge na lolenge lokola yo zangi nzambe Afrique eze lokola mboka oyo ba anticorps nzoto ya anticorps ekufi maladie nyonso koya épidémie nyonso koya mopepe nyonso koya eko déranger ndenge tobungisaka spiritualité ndenge tolobaki awa na ebandeli ndenge tata kelili kolona sa kanisa ki na kotelemisa yaki mpa vita na 1704 o bakomotumbaka le 2 juillet 1706 tata mokeli balalaki pongi te na 1921 batelemisi fumu kimbangu loposo pemba bundi ya étouffé baye kotelemisa nesongi ya nzila fumu kusukia muzala mpanda na ngola bayeyi lelo na enseignement ngana yokaka bato mosusu oze koteya bato yo ozalaka pa fumu kusu bon kusu wana tobeta na ebale ça dit quoi mais kusu wana tofanda na ye na selembao ça dit quoi mais kusu wana abota na mwasi wana zarane na ndaku ndeko na ngai mais ça dit quoi elobi nini koyeba nesongi nzila na bomwana ingeta zalaki moto abotami na nengwa nkusu na papa tangu zamana azalaki na libota azalaki na baninga azalaki na ba collègue de travail yankusu pene teni na ye azalaki na baninga azalaki na libota meme moninga kolete ba mama ya quartier bayebanaki bango moko nesongi nzila babetaki ndembo baaki joueur bazalaki gardien basali bota na bango moko pe nesongi nzila bazalaki na ba collègue de travail po basalaka pe mosala e kompeshe te tata kelili kolona sa salela bango oyo alingi kosalela bango nazalaka désolé pa ya baindo batia biso binemi ya bolamu na biso soko esika bazali kokumisa moto yo lingi oya na commentaire négatif po ya kolakisake moto wana azali komérite te classe to rond oyo balingi batia ye mais soko lelo moto yango azali te bo conjuguer verbe falloir na passé voici l'homme qu'il fallait tango moto yango azali lisusu te nesongi nzila baye ko apporter connaissance epai na biso baindo baye na enseignement oyo ezala te koloba na baindo tokela mandoki pope bayo bakelaka mandoki babanga biso bomengo tata mokeli atiaki na mabele na biso atiaki yango te po totala yango to ala observateur nango te batiaki yango po tosalela yango losambo kokangama na église bokotikala kaka babola lokola mobola na mozwi masolo yali te bokodomere bapauvre bokotikala baesclave nzete na nzete liaka na mosisana wana na nzeko bisa bino ba grande lune ya enseignement ya nesongi nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola nzete na nzete ze na mosuni nango
Nzete la nzete zena mosisa nango. Nzete la nzete zena nkasa na yango. E nzete na nzete baze ko yeba misala na yango na mbuma na yango. Lelo Moindo observateur culé. Moindo adoraka banzambe ya bapaya. Moindo alukaka énergie et pas ya bapaya. Lelo unité de mesure et intelligence. Langue ya Voltaire. Soko ka mota bandi français. Mota mayele ye wana. Bongo ba biso boto suka soko na ba 4e primaire soko nini nkota yango to maîtrisate. C'est-à-dire tie soko ya pa ya bato. Nebite na mona kango même ko futa facture ya maito ya courant. Nega okoti bonjour monsieur, vous voulez quoi? Oh. Donc so moto ye futa facture et lobi ke falo ba français. Complexe de férorité. Ba lo poso yonso ba inventé. O ba koti na mokili ya science ya technologie. Ba inventé na bankota na bango. La preuve ane biloko presque mingi utaka nazi. Mon kebati aka anglais. Pour côté ngambo wana pe basalaka coloniser na anglais. Mais français boko monate. À moins que za biloko basali eza ko kenda na sol français. Wana bakotia ba luki interprète ba komeli bango na kota na bango pose ko kende pa na bango. Mais Moindo lelo civil azalaka bilanga ya policier, bilanga ya soldat. A supposé tata moko adui na pasi. Mutan fufu ya kwataka fumuki mbangu nzombo. Mais suite boyebi. Amela mai nzombo. Ali ya matembele nzombo, ali ya ngaingai nzombo. Ali ya monganza nzombo. Ali ya mpoka nzombo. Bongo lelo ba policio ba kwataka biloko ya ba paisible citoyen. Boza sûr, ndenge bakendaka kolela, ndenge bakendaka konyonga, ataka ka motoyo ayaki asombi kwanga na ye pai na yo. 1500 akeya bandi kolongola yango ogumbela ye oreo tia na kati ya kwanga. Soko afongoli kwanga wana ozo sûr akonyonga te. Te batia biso na mokile sala kanini. Ah ça passe akenda. Namona moto azeko teka safu. Client ya sombi safu. Ndenga zeko zwa safu poti ya na sachet ya client. Azeko bwaka bambuma moko na chaque mopiku ya safu oyo azeko zwa. Mais yo yaki ko teka to yaki ko escroquer bateau. Te na mokile zanga nzambe c'est normal. Fulu na moto ba vivake sika moko. Et c'est pas si. Bosala yango expressement après mbula. Mbule noki botambola. Ba basé ba côté ya monga fula bole kana matadi kibala to bokenda ngambo ya rompwe ngaba. Ba basé na bangambo ya ba ipene bokoki pe kotambola na wenza ipene to bokenda ngambo ya selembau. Ope ya ozone bokenda ba 2GC bokenda ba sola kuna. Bato ya zando kutu ya kati kuna bokenda zando na yebite boko comprendre que nzamba la kate na mboka oyo. Kaka mbula ndenge beti fulu wana bakangisaki. Mama moko akoya fulu wana ndenge batia ngongomba ekomi mesa. Abakisi sake likolo. Ati tomata mbuma. Azeko teka. Basombi. Baouti église. Esprit saint dans un corps saint. Un corps saint dans un environnement saint. Mais bayei ko somba tomata mbuma likolo ya fulu. Likolo ya fulu. Manioko, mbala, safu, pilipili, kwanga, yonso koteka malikolo ya fulu. Kaka pe likolo ya fulu wana soko wenze ya moye sili. Wenze ya ba mama mingandelo yo mwana matapunda te. Bango pe bayei ko fanda likolo ba fulu wana. Makolo na potopoto azeko bula. Botala naino mboka oyo. Todui
Autorité, il y a l'État. Indifférente. Autorité, il y a l'État inconsciente. Ayebite nini ya sala. Mais, bandeko balandi bolimbi seze masolo mosuto ko beta yango na bamanaka na biso ya analyse sociopolitique. Mais bolimbi sangai moke ça fait parfois ça dérange. Awa na mboka oyo po makambo mosu eze soko bolobi surtout na lelo boy. Donc bato baloba te to koma baba. Boko ko loba te likambo ya Est République démocratique ya Congo soi-disant ba circulaire etambolaki boko ko loba te donc ba limiter bato nzoka nde likambo esengaka ba dénoncer yango ba ko moni ndoki belela noki mongongo ekenda. Autorité ya mboka na biso quelque part bazali ba démissionnaire c'est vrai. Obstacle na biso c'est l'homme blanc. Yango ne songanzila baye ko zongi sa conscience. Mais parmi biloko tolobaka ya ko zongi sa conscience, ne songanzila ba élaboraka projet à nouvelle citoyenneté. Oyo baye nango na mboka oyo, ndenge nini bato bakoyeba ko protéger environnement. Lelo to ya mortalité, est-ce que ministère ya santé ya République démocratique ya Congo ayebi bayo bakufi lelo? To ya natalité, est-ce que yebi bana ba botami lelo? Mais soko boze ko yeba te ndenge bana baze ko kufela. Soko boze ko yeba te ndenge bilenge baze ko kufela. Soko boze ko yeba te ndenge bakulutu baze ko kufa. Mais boko bunda na fléau eze ko zingela bino ndenge ni. Po période moko tolobaki yango na manaka na biso. Na France, basalaki constat taux élevé. Ya ba nouveau-né. Bakende ko incriminer les moko miliki ndenge tolobaka o. Balobi ate miliki oyo basi ya zemi ba melaki yango wane zaki ko étouffer bana na kati ya libumu. Suivi qui dit ministère représentation ya eteni moko songolo to molobeli molandeli ya bato na eteni na secteur wana. Mais botala mboka ezanga nzambe bamibeko mosusu ezeko bima lokola impossible. Lelo femme congolaise bolimbisa na simba nano seulement la femme congolaise potoze na kati ya République démocratique ya Congo azeko tambola à moitié nu alati chemise ya pamba na cycliste ya muke akomata moto akowele la transport ko fanda kutu échangea et comment tobengango nini et comment ya TikTok ya Android pas seulement na moi ça fandi akangi makolo. Moi, ça fait des ciné libanda. L'État a zéko kokate ko éradiquer secteur wana. Mais biloko mosu tolobaka ezali mauvaise foi. Ya ba dirigeant. Na lingi na prouver. Tozalaki ya wato mesanaki ebembe. So boku feli ndeko. Boko bimise bembe lelo entre 11h 12h. Bobandi kolela wana na nzoto na bino wana butu mobimba bakorale kobeta mpungi kobete yonso telobi na tongo entre 11h 12h bayo bakokendaka église soko bakosala misa wana e basali misa bokei enterrement. L'état pour la kisabino aze organe ya décision. L'état lobi désormais nzoto ekoya lisusu na ndako te. C'est vrai, décision zalaki na période ya Covid. Nani oyo lelo la lisaka lisu ebembe na na ndako. Nani? La loi est dure, mais c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Lelo nani ala lisaka ebembe na ye liboso na ye lelango te lobi akenda kokunda te. Ekomi ezaleli bato pe ba bosani. Ekomi bosala veye mortuaire boti photo bo décorer soko nini moko wana tante moko wana soko chapelle bolobaka bato baleli na photo na tongo bokei na morgue soko recueillement kozala 1h 2h dit-on ndenge bo futeli bo dunzo toleki mbala moko cimetière ezalaki difficile ya avaler. Mais que faire? L'État, organe de décision, acquitte ici.
Mais soko tozalaki na bonzambe, soko nzamba zalaki awa. L'État lingaki abanda kotala, mais po baloba bato bateka lisusu na sete. Soko ebembe, mobeko nango esimbi. Bozo sûr, soko balobi ba maman wana bateka na poto te bakoteka. Te. Bango moko kitoko na bango eze mikili ya poto. Bango moko makanisi na bango, c'est-à-dire basé kolala na République démocratique ya Congo, mais basé ko kanisela pe ko lotela bandoto na mikili ya poto. Aweze sika bayaka kotoko, soko ba jwei misolo, ba memi yango kuna epai ya loposo pembe. Nesonganzi na fumukusu kia mzala mpanda na ngola, ba yei na message autre. Ba ye ko tangisa ba indo, koloba na biso, toko demeurer ba esclave, en priant sans cesse. Cessez de prier, mais travaillez sans cesse. Nous travaillons sans cesse. Ba priaka jamais, mokolo na mokolo. Lelo Poutine azeko bangisa mokili. Pona lo sambote, mais pona mandoki, pona économie, pona technologie. Israël, oyo tokumisaka wana Bible, oroleka veni nyoso, nzambe ya Israël, sala na RDC ndongo sala kisoko na lote, soko na nani bakombo botangaka. Israël azeko beta Palestine mawate, aboma ba bebe mabe, aboma basi ya zemi mabe, aboma ba vieillard mabe. Likolo ya mabele. Est-ce que bato ba yebi ke ko bate la mabele ezali bonzambe? Sangwema likambo mabele sangwema. Sangwema likambo mabele sangwema. Luambo yembi nzembo wana entre 72-73. Loi bakajika. Na balbomo wana nzembo ya pouvoir ezali. Pouvoir noir. Oya yembele esclavagisme. Christianisme, cause ya misère ya l'homme noir. Bande ko balandi, to bandeli ko senga, na bino bolanda kabiso, sans tendance et sans parti pris. Christianisme, islam, bouddhisme, bref, ba religion importée, souffrance ya l'homme noir. Nzeta zeko lukalia na misisa nzete mosusu, malnutrition. Vutuka vanampambu vidila. Tozonga na ba valeur na biso. Esika moindo akokela. Tozonga na ba valeur na biso. Esika moindo akoyeba komisale la biye biso azena biango posa. Soko tokangami kaka na christianisme, toko demere kozala ba pauvre malheureux. Toko demere kozala ba esclave. Talantina ne songanzi na fumukusu kia muzana mpanda na ngola batelemi na eleko. Bayeko ebisa baindo. Biso peto zena ya biso prophète. Lokola mfumuki mbango bazeko loba nande rosi. Tango bazeko sambisa bango. Po nini bolingi pete moindo azala na nzambe na ye. Mpo nini bolingi pete moindo azala na livre santu na ye. Sikawa sekele ya livre santu. Ya livre saint. Secret. Ya nzambe wana. Nesonganzila yango bazeko tangisa na siku mense mono wanza. Ndenge nini ba arabe minorité o bazali ba defendaka mabele na bango. Me ba indo tozali kaka eloko bizangi ntina loposo pembe ako manipule ndenga lingi. Bande ko balandi bo souffre to kabona po ya mokolo mwalelo. Biso torobaka ekenda bato etikala bato. Tuer, il a restaurant 1. Tango bazeko tia ya kimpa vita na moto. Qui pouvait croire que na 1921 Fumukimbangu bako telema. Bakangi Fumukimbangu mibutuku misato na boloko. 120 fouet na tongo na midi pe na pokwa. Bati ya poison na bilei mabe. Bafandisa na mai ya Mungu wa mabe.
po bakanisa ki ko kanga bosembo. Et qui pouvait croire que ne songandi la fumukuzu ke muzala panda na ngola bako yape bako telema bako ba itumba ya fumuki mbangu. Angai. Bolanda ki bisolo lenge longo bani botongisi matondo na grande équipe ya Vufamu Télévision bazala ki sima ya matalatala Nengwa Diankota, caméra humaine na biso, poninité le superlatif Tatantimba, toujours na sima ya matalatala. Na réalisation kuna tomoni notre diplôme de Kongala Nzumbu 9 lumières biso tolobi kimia ya fumuki mbangu balongo pe bankoko ebila o mabota mabino tokutani mikoleze koya na manaka esusu bayindo bolamuka moyindo atana patiengo atakondi mapatinetengo oyo patiengo moyindo atana patiengo atakondi mapatinetengo oyo patiengo yo baby kolo bango e batinye na batango bajiagre